Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakoki Oye, les Adassa Show de mon cœur Oye. Les lotos so kota na sujet na biso oye ko intéressé bino makasi. To sengi bino bo continuer ko s'abonner bo sauter ba publicité na kati ya Adassa Temo TV. Toko talombango na kati ya sujet na biso ya mukolo ya lelo. Sherika Tumba, na bengi yo nanu. Sherika, combien de fois? À des fois, tozalaka honnête na biso moko. Tozo solo la malembe po na 2025 doit na posa to ganga mingete. Awa na kati Adassa Temo TV to yaka toujours kosala ba analyse o ezalaka correct. Soki muto déborder to déborder ma 2025 to solo la na ona kimia. Sherika, tango oye osali o lancer message webisi batuke o tiki théâtre. O tiki théâtre pona babakouk basala kionin. O tiki théâtre parce que babakouk bayaki bakomela kiyo ke yo mutocheli mamsi poison babakouk babandi ko finga yo. Sherika oza hypocrite, Sherika oza ingrat, ndenge nini yo sala ke pas si la mais okenda ko sepela na ba film ya mama pleureuse pona nini yangwana o tiki théâtre. Premièrement, d'abord, ce sont de bêtises. Sherika, yo kotika théâtre te parce que ozoye bisa batuke na tiki théâtre pour na ba fan ya sila. Muto atiki singa théâtre za sila bisalu. Non. Sila bisalu muta tiki sio théâtre te. Ba fan ya sila bisalu batu ba tiki sio théâtre te. Batu oyo ba trike yo eza batu ya famille bota. Bangonde mutu basali yo otika théâtre. Mais comme mayele na yo nazo comprendre te soki ba bombi yango na kati ya boîte bakundi yango o ezo sala ke yo o comprendre te ke bato famille wana bazalaki na posa te ke yo zala pembeni ya mams. Sherika, tala sima zonga moto yo sila bisala fongolela ki yo motema na kati ya SB. Opportunité aussi la bisala pesa kiyo a pesa mutute o yana kati ya SB lokola acteur akomi ko zoyo lokola produit ya ndaku ozoyaka ko jouer chaque film. Sherika ba film nyonso ya SB o elekaki na tango oyo zalaki akangela ki mutema te o bandaki ko ya ko jouer o yena Grâce o yena Flavia. Mam sazaki toujours na bango ba rôle union sozo pesa bino bo jouer. Bongo siko pourquoi okoki kozala ingrat tina niveau oyo okendo tika théâtre parce que ba fan ya sila balobaki to parce que sila lobaki sila lobakate ba fan oyo zo akize eza ba même fan wana o basangisela o $2000 et bima ba pesa yo. Ozo ke nyonso zo benga sila ozo bisa sila batala batu nonde bazo finga nga sila zo biso ke zala calme yo talelanga siko mutu o alingi yo te bafani na ye bazo finga yo mais sila ngaka bengano na SB kala zongisa makanisi sila ngaka bengano na SB kala mais tanga zolo baboye ke Sherika kotalela mutu te talelanga parce que kolo esika wana eza biso bafani te eza sila bisalu ye moko mutu nyonso o sila bisalu akoyela biso na kati ya SB lokola biso bafani tolingaka sila bisalu automatiquement tokokoma pe kolinga mutu wana o sila koyela biso. Toujours se faire comprendre, Sherika. Mais si ko biso to koma ki kolingo tozo lando na ba TikTok, to lando na ba Facebook, tozo ya na chaîne na yo tozo tia mon pépé. Mais pourquoi okolingo bomeloko kaka comme si rien n'était? Olingo bo ma relation na ona ya na yo o bozwani ba problème ite parce que bato ba yebisaki yo. 2025 s'il vous plaît les comédiens bo changer ba comportement na bino na 2025 ba comédien bo tika ba vie ya ba faux compte bato basali Sherika makambu oyo eza ba faux compte yango eza banani bango moko ba comédien eza bango moko ba comédien botika bolingi bokabola sila na mutu nyonso ba o baza ba esprit faible lokola Sherika
bakwei batikali. Mais tala bola ya sila alobi problème exact ozokende bafani na ye basankiseli yo $2000 oyo alobela ngo te bapesa yo kende longwa na SB na kimia problème exact mais koya koloba te ke koyebisa bato te ke natiki théâtre pona babakuku non natiki théâtre pona bafani non tika théâtre pona yo moko lingi mais koya kotika te pona bafani wana ya buzoba parce que mobali o aza na âge ya munene o babeng un homme azalaka penza na kotala na ba vision bato soki yo zaki lokwa ba Pierrot Ndombasi ba tonton Omar Kabongo o ba finga kabango à tout moment na yebite so nga kotika théâtre déjà depuis kala kozala ingratité vis-à-vis à Sila parce que Sila sali o bolamo apesio ba rôle kitoko na kati ya SB soki lelo tolobi la Sherika Tumba batebele ba yeba kiyote mais à travers Sila Bisalo oye kozwa lisusu moi gaz moko spécial mwana mwasi wana Belleville abanda kosala so ba théâtre so peso ba rôle ya ba garde corps azo peso ba rôle ya mabe mais Sila peso ba rôle kitoko so tobi to luka yo to kene na SB to bimisa théâtre moko sala kitoko incarna rôle kitoko zala reconnaissant pa ya na yo tika lo inge soko tiki théâtre lo ba ko tiki théâtre pona yo moko pona ba chaîne misusu ba koma ki pe ko consulter yo ko benga parce que ba mona ki na SB a ndengo longwe SB oromona bango so babando tia o susu na ba film omona bango alors ya sala vie na yo longola na okomba Sila na munoko no longola no komba bakuk sala vie na soko moni otiki théâtre c'est bon soki peut continuer to otiki te c'est bon biso toza kuna te ma tozala bien longola komboka ya Sila na babakuk les abakouk to sengi bino o eza ane ya sika to tia mopepe nouveau vent to la concentrer na kati ya Sila Bisalo to consommer ba film nyonso na biso to continuer ko s'abonner to sauter ba pub